Bonjour, bande Balandi, émission est binogramme si chaud. Maman, c'est kaka sur les cambo, c'est Rizali, balobaka sur les cambo, le bezali. Na site n'a pas lenga kafu kafu. Ya taka Carrefour des Stars. Et mon koyeme la patronne, Mimi Alimba, Ange Gabriel. En tout cas, moi c'est Azanga Lissou, moi c'est ma bête. En tout cas, Lelo, Carrefour des Stars, il a mis comme un malam, il a mis comme un kitoko, il a mis comme un kafu kafu. L'autre écoute un angolo, on a bien qui ngolo, on a bien qui mère, bien un grâce. En tout cas, on dit ma cambo. Bon, mon est calamité, à l'obéla ramama, musala n'engage ramama art. Pour te dire qu'il y a Congo, tout ce qu'il y a théâtre, la musique, donc à l'obéla on bientôt là. Bonjour. Bonjour, Gracie. On a bien Congolo. Au sexinga donc au sexinga ibana ba okola moni tina moni obo simbi micro et ça ninga bien. Merci beaucoup. Donc félicitations quoi, donc faut meka na ba domaine nyonso pour simba quoi. Merci. Merci vraiment Mirma, c'est Peli. Donc moi écoute le belati que comme nani comme nani pourtant bon monde tant on a bien qui ngolo faut comprendre que ça Mirma. En tout cas yoni makam Mirma. Mais quand on connaît c'est Mirma zanai. Ouais, Mirma za Mireille bon poulengue. Donc à comment Mirma pour embrasser qui domaine ya art et en à comment Mirma na kota mbamo na carrière nanga au Mirma abanda théâtre et pas modéro totokani wana vraiment papa nangai a formé bato belé abimisa bato belé et comme un peu temps la biso peto ya qui est pas na 2002 to est pas na 2002 to bossa qui fort pinza mais to bénéficier qui na ngote na temps wana to kindaki Toki, Toluki va venir biso ailleurs. Deuxième groupe n'a embrassé Keza et pas président Alisala. Elle n'a pas président Alisala, n'a eu qu'aucun na groupe sans souci et pas président Mathieu. Elle n'a longue kuna. Elle marchait la Koufa qui n'a longue en 2010. 2010. Donc fin 2009, bon je crois 2010. N'a longue qui. Elle n'a longue. Elle n'a fait nanda kuto banjo jouer na baninga. Si simbité na yosala ya ngamo ko pe lisusu ti vers 2015 nde na yozonga sko epa ya modéro totokani quoi donc na zonga epa ya modéro mukamona nga abi Mirma nde na moni yo bona bi ke to travailler main dans la main et simba en tout cas nga na zonga epa ya modé na envisager qui même pas kolongwa lisusu parce que na simba qui est pena na liboko poto na travailler fort. En 2015, on a travaillé fort, comment peut film ya bien ya kano au lelo comme Mirma pe et Vanda ti lelo oyo Mirma a sali carrière en côté mususu. Merci beaucoup Kanenge Balobara, celui Kamarolo Beza Balobara Kaka. Merci beaucoup à Modéro Totokani Babi Yonde Papa, dans Yonde Molakisi. Et on a moni bon c'est que Dimitri Bongani ndi na Simawana. Mais ma yebisa biso na pona yo théâtre et sa circonstance ya vie, tout ça vraiment dans oyo moko aux ala nango déjà. Ouais donc na habité théâtre et ça dans moko. Na habité sont dans le bandenu. Oui, bien, on travaille pas à Modéro. Il y a Modéro, un grand psychologue qui m'a habité. Il y a Modéro, il y a répétition qui soit Vanda Tuni. Nani a soit théâtre professionnel. Oui, bien, on a tombé en sapité. Donc, on a tombé en sapité pour Annie. On a un deuxième graduat. Théâtre professionnel, on a bandit du beau maté. Donc, on a envisagé que nous allons. Ou soit directrice moya entreprise tellement attend dans domaine il y a hôpital donc dans ça la gestion des hôpitaux na ISTEM na bi ate ngana ozana AG na ISTEM si ya moda tunaka question na tombola te ma série kabando tombola or hier hôtel la bongo loba c'est que moi noyo azora théâtre et loisir on comprend ndé a commencé ko pistonner ba on a banzo ba banda banzonzing air na tawana banzo pistonner ba air alpha boko la ya ki boss na biso air ya ki penza ni ba master ka bandi banzonzing biso amona so abao bana ba étudiante ba embrier biso comprendre oh ezaki mabe ngasko na comprendre ki ngoti comprenez que ça pena boulot que ça ma boulot na nga
si na continue na kendaka classe na yaka théâtre na kendaka classe na yaka théâtre si na sisi pe licence na zupe nini na ebika kende na zui théâtre nde toza boye na théâtre tona bata mayele ouais normalement baza belé baza penze belé nde na vanda na bite nga na luka na musala na bandi po luka musala na zona nga pe musala na temps mobo e kufina zui e omona ma e simba kati bona sala pe théâtre sko comme susu na yo vanda boye na fongola valise na nga na yo mona ba kaye na nga donc na zana ba kaye mobo na komanga ba histoire dans un mois au moins bateau bano babeta mona ngo c'est pas bana te bali solo mo bando sala mabele boye gracia ebi ke ngana ndo beta li solo wana sali pe na ba personnage na kaboli pe batu na bi pe oyo fille oyo azana baleki na ye boye boye a travailler tim comme sunzamba pamboli na wana déjà na bomwana nana na ebso na bomwana mko batu ba ke ko interviewer mama nanga ba yebisa bango na ndo beta listo ti le mwana nga mbali asala abongo a joyer muko akozo ba jouer be aloba nga ndo loba nga muko si e koma na ba âge mo ba 15 ans nde na komo koma ngona ba kaye mon ba kaye na retrouver ki donc na komo koma ba histoire on na ba kaye na loba nga muko nde ba loba monologue donc na loba nga muko na koma sko na nde na ko se rendre compte que na zande artiste au comprendre donc na nde ko ebate sko na ko na bandisco na longue pa ya mode na bandisco non avant que tu na zonge pa ya mode na 2015 na sali groupe nanga esengisco na bando sa ba histoire na bando koma histoire na nga moko na bando koma sko na bando koma histoire c'était pour la première fois na bando koma na groupe nanga moko ndele mu na sko na okoma maman image wana banzo oh mais na banda déjà ko koma ba histoire na bomwana ndio moni na saki na facilité donc nga pena na ko diriger ba te belé na debout na lembate donc ezaki loko moko ezaki na ngona kati na nga banda kala na eba ki onte na yo découvrir ngona kimkolo donc na ebité tout ça na théâtre na sala musam souta pas théâtre pardon na sala musam souté na ka artiste et comédienne quoi. Merci beaucoup. Amir Malakanoni donc Mir mais pas na théâtre za nango circonstance ya vite théâtre za nango pena dans mon robe donc auta na bana bo mona mo boyo ki bande ko balandi auta na bana bo mona Mirma lelo olingi musala ngo donc eza boulot na ndingo zoba pourquoi kana boulot na bino yango bokomi na ba jalousie moro boye bakobwaka na ba maladie bakosala ba makamba boye po ni bo pourquoi Mirma lekinga na succès pourquoi Mirma sali bo mais kana ko expliquer biso ouais yango pende na kamwa nango makasi yango pende na kamwa nango makasi po mutama be o na oyeba te place elinge memela biso vraiment mon avanda abo na tala abo na comment ba camarade nga susu na musika na tala bon na loba sko eno kende kuna su mutu mususu okantaneti su na ke po susu mi mazane loko bo ete to kende ozate sko po eza na ngo bongo te se ke mir me faza musika batu po mutema mabe moko ekomi tina niveau ko babandi ko landa na relation na yo ba bomi yango ta niveau donc ba olanda batu ba landi pende on émission ba ki bato yo boaki après ba landi batu wana banjo swana bango biso kutu olanda mema pona ni mema ba bomeli oka bino na bino ba comedy biso na biso c'est bon na banani ka biso mutu musu pa ko zape nazana besoin numéro mema nazala nango te ma nango na répertoire nazala nango ti mutu musu pe avi mema kutu donc mutema mabe moko na yeba te so to linga to ke na faire to nde nini mais biso to laksa banka bolingo parce que to botama mitema mabe te to botama mitema mabe te to botama mitema ya malamu pe to yeba ngo biso bata mitema malamu nzamba ofuta biso nzamba ofuta biso po otela ke te bato ba mitema malamu envers baninga na bango comment baninga na bango balinga balaksa bango mitema mabe neti nga loba ngo Mirma asimba ki cité aibi nzela ki cité aibi ka nzambe obakelanga maladi ezonga côté ni toyoki comédien na bino monde TV de lo bateli poizo so to landela ngo bien ezaka bino na bino ouais ndeka biso pe toyokaki ndeka biso pe toyokaki voyage mo bakenda iso na Pointe-Noire so na Brazzaville mais ngapenda esala nga passe mon nazala kutu bovani na batu bomelo o se déplacer ki mukie boye oyo zonga mteme baby est-ce que jina nga na omela boy ozomona pour la nini ngo bolinga bolongola biso confiance
pona nini ezalaka te tozala bomoko tolakisa na babolingo oyo tozalaki nango na kala wana boye toluki Myrma ete na boye te Myrma mpe aza na boye te aluki ete Blandine ye na boye te to dada ye na boye te tosunganaka tozalaka bongo nde tozalaka bongo naka mpona nini nango tolinga tochange toadopte msu idéologie ya bato mosusu use toadopte idéologie ya bapagano eza bien te balobi soki babiloko yango esama to jalousa bongo ekoma eza parce que po bakomi kobenga na bana mama bango bakoma bana mama donc tika natiela Myrma eloko oyo natiela Myrma par exemple poison po Myrma kufa nde po to mama koluka bato bakotalake moto aza lokwa Myrma eza nga grâce ya oyo seke mama kozwa ngai eza nango kaka kutu mpona bongo mpe te kwa donc mama so aza kaka mama aza mama ya bato nyonso parce que aza mère de la nation aza mama ya bato nyonso eza kaka teke parti moko boye parti mosusu baza bana mama te non biso nyonso toza bana mama mais neti Myrma mutu oyo alukela Myrma mabe azwa ne Myrma te parce que Myrma aza mwana nzambe abombama mpenza makasi yo kanti nazwa bataki te nazwa bataki mais na ntango otindeli nga ataki nga nayebi kisi te nasimba te ndako ya nganga nayebi te sikoyo yo otindela Myrma boye ezwa ete mpo Myrma aza na monde na bino te Myrma aza na monde na bino te nzambe mpe asepela te olinga te nga baolinga naloba ngo nga mutu mpo aboma nga fe nzambe apesa asala apesa mpenza accord ke baboboma Myrma mais so boboma nga kapama nga napela na moto ya mutu te nasimbela ngo kisi te napela na nzambe donc nzambe nde atombola e nga élévation na ngai nalota ngo kala bana bomwana okoma na mabele élévation na grâce élévation nalota ngo kala taka nga nalota fali pupa nalota fali pupa tokende ni moto bandoke so tourna so pendeni nango fali abenga tokoti na lupango moboye taka nga lota Werason donc Werason aomata na escalier nga mpe naomata na escalier toomata na wera escalier moko ti tokomi mpenza na suka plafond boye natali na se na bangi o comprendre donc nga nalota élévation na nga na bandi ku nzonzing te nalota esundo to moboye tozotravaille na basila baerstyle mais sikoyo nga mona banotuna no travaille na bango na ondeni na bandi nzonzing mpe te non travaille na bango na ondeni donc nzambe asalakisa nga ke naolinga na komi so une grande femme o comprendre une grande femme mais nayeba nde siko kodiscerne yango te donc me mama na nga na mota mutu te yango bato oyo balingai bainfluence Myrma ke Myrma moni mpo ozala na baprotection mobe te Myrma bata bon bayela yo bayakati ata na banzela yo nakutana bango te nga nakutana na bango ebele mbala ebele nga bite nga na mwana nzambe nga makambo wana te nga napelaka na moto ya nzambe napelaka na moto ya moto ya mokili te napelaka na magie te napelaka na moto ya nzambe donc atoluki oyo etufe Myrma okita nde yo olingela te donc yango mo tokende na coin na biso mo boye tobundanaka na la canon quoi donc tobunda. Merci beaucoup Myrma, merci vraiment kané balobaka so likambo kolobeza balobaka kaka en tout cas c'est le scram yo loba ki danga bongo donc ngala ese ko ngala za parolière na yo Myrma yebisa biso non yo moko Myrma ozo gérer groupe na yo moko Myrma ozo gérer chaîne na yo sko yebisa biso biloko na mibale osala rango ndenge ni po ko gérer chaîne lelo ezake pongi pe afo ezala raté faut apena misu ga sko to ebite osala ramamo ndeni ko to groupe ko to koma ko to chef osala mambo non donc Joseph ma premier donc la première personne a tout dans la question oyo donc olaxinga pendo za artiste et comédienne omoni ngai na sala de gestion na sala na banda qui non na gestion des hôpitaux au lelo na système comment gestion des institutions de santé na style ici tanga pinza bloko zolobana na style ici na yo ça la gestion des entreprises et organisations du travail vous comprenez donc on a ko gérer hôpital na ko gérer pe entreprise sikoyo yebisanga na otanga na banda ki ko kende classe après na ke théâtre vous comprenez donc na banda théâtre na 2002 wana na zaki pe na GD vous comprenez donc et akoko makutu na mona makutu facile
et pas un modèle ba série wana to bande ko répéter na 17h30 ba 17h40 donc na ko sisa na université na kitipe ndaku na ye mais siko et comme na komi pas président Alisala ba banda répéter la bango de 9h à 18h ce qu'on attangaka ce qu'on attend ce que son outil classe dans une mbala moko bis oye ke zandu na ke répétition donc nakabola kango bien moko tu ne peux pas imaginer omoni dans mirma akola mukabe malgré na lamka retard mirma lamka 9h na lamki na nga na keri lobe on kaka na lobaka ba lobaka ouais donc lamka na nga pe retard ça par rapport que na la pe retard kola la retard na nga eza habitude et le but est que mirma la retard pour comment na chanter ce qui pas biso boy biso mirma ndota la ba film ezala d'horreur ya ba 0h wana ba 1h wa mirma tala ngo ce qui pas biso mwana nga ezala liboso eza o ami balé balala 0h. Vous comprenez? Donc, ils ont habitude de mirma la boutou. Ce que le quoi la boutou wana c'est sur la chaîne, il faut na zela ba air crazy pour na kota YouTube na sala ba partage la vidéo nanga. Donc et comment me manga ba 3 heures, air mo 2 heures. Ce que na et le quoi ils ont habitude donc na mon ango vraiment difficulté. Merci beaucoup Mirma. Yo nde makambo bango ba problème. En tout cas Mimika bongo yo bongo na ngai. Yo bongo na nga vraiment. Oui mais yep c'est bisono. Et là on y est poussé au la chaîne. Ça pour mona ki ba sepelisa pour mona ki ba ya président na biso nani Chibo Chiboabwa pour mona ki kaka bonganya TV donc bonganya média. Et puis que la question tout n'anga na ba tout dans au deuxième question. Eh mais c'est biso nano. Et là on y est poussé yo. Mirma pour ça la chaîne na ye. Ezapte pour amuna ki esepelisa. Non, même pas. Na lingana na makasi moko moninga mon ezaka so bat ba moni mima mima yo moko kana kana na takaza. Na linga ye moyenza te. Yango ti lelo pe na linga bijou le kinwa za to anena kin a. Na lingana na takaza mingi na pesi mbote place azali malgré to sola li soute pour mima pe atourna sur lo esepelisa te mais te po animer mo tourna te po na ni. Ozomona zoluka kama makambo wana mima. Bon peut-être c'est pour ça les chaînes là yo moko moi quand on ça ba film na ngai c'est spécialisé de l'autre côté jamais kutu de ma vie na kolo ba bongo parce que Mirma na solena na muntu moko prof mon papa na pesi mbote place azali olobaka le vrai garçon le plus swag na Bruxelles dans na pesi mbote prof mon papa ebisinga non moi sinae moi c'est bisinga lobi Mirma yo dozala na chaîne ndeni nos en pour ça peut okota ba film partout Mirma aza actrice malgré ana chaîne na ye mais aza actrice donc polyvalente siko le cas Mirma o moni ngana na ko comme maman Mimika bongo na ko na yebo saka na te oh na komi se pena mwana ngayo donc ba tetinyo so na mino boye bia na ba Mimika bongo ba coquette ba koma ba na nga ba Barcelone ba koma ba na nga siko mutu moya proposer nga ezana ndoko te pa film na disco eza disco kutu akomena nga pete pour so esinga Mirma sela nga film na boya poani na actrice malgré na chaîne nga mais na actrice na apena ba film na nga mususu ezana na ndako eluka na sole na ni na boss Jean Chibo Chiboabwa fait tout ça film mais mikolo nde na omona moneso en ligne te fait tout ça ni film ndima ki poni pona actrice omoni pona actrice Mirma ezana ngokutu bongo te ke opona rencontrer na so esinga Mirma sana film pona komela epé déjà Mirma sa film na boya te non ça les films en tant que actrice Mirma a ça la chaîne te pona rencontrer ba film et ba chaîne abatu mususu et akutu na batu mususu kutu na simananga baloba ate Mirma sa li chaîne bobe biso peto ça ba comment ça la pete na simananga na pesa pe exemple bien na comme exemple à suivre donc abatu bele ba comment biso peto ça la so chaîne et ça la bien wana mba moko na pesi mbote na Nata Matundu les papouches de Mimika bongo donc ba bisou ya trop donc que Mimika bongo sepeli si omoni ko ça la chaîne ezateka que tikala ça la chaîne pour ba ebi passe na ngote to nyokwa makapenja makasi ba partage wana esenga pena mutaza pena permanente pas ça makambo wana ozomona donc nga pena na zwaki temps basala kutu première fois basala une chaîne et ça dit que to yokani na mutango te abande ko gérer linga izaka ya liboso zaka Mirma TV
bandaka Mirma TV. Si tu sais ku bagagi to sana ba mimi to sana bagagi na ba nani ba mosantu to sana bagagi na ba tebele et celle qui to kanga ngunde to ça ce la canon Mirma TV. Pour so Mirma TV ça qui te ngeza Mirma TV. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup la Canon Mirma. En tout cas, on a bien rayon golo. Yoni makam Mirma c'est biso. Na art. Niti ile kunia malamu oyo zwana musala na yo. Niti ba souvenir nia malamu zana ona boulot na. Nana ba souvenir rebelle moko. Tu ne peux pas imaginer. Tanga ta moko temi ba temi sa tata pe 7 10. Ouais, donc numéro 1 nous non banda la Canon Mirma TV. Donc la Canon Mirma TV. Et dans au la mukika aboué, Banque mondiale le vrai exemple à suivre na Simanoiri Tegemena, a ibsingate Mirma non sale lo chaîne. Cadeau ya vina yangwana yebisanga atanga na kufina ngaba na ngaba hérité yango comprendre donc la Canon Mirma TV ndé vraiment bénéfice na ngana théâtre quoi donc tous amis te to na moi chaîne wana nebi ki moi et bandokota to kabona ba travailleur na ngamususu to bombi ka bongo ozomona donc yango penande to yango moni na tela yango pena mayele na mona pe maman te c'est que nzamba yebaka préparanga abaka combiné ka classe na marambu oyo po na gérer ngo dans ça de gestion donc nazo gérer entreprise wana la Canon Mirma na sala ngonga moko yango jusque là na mona pe na pesa ngona nu batu te po mutu ayeba ndenge ya coordonner te na coordonner ngona ngamoko ozomona et ba relation oyo na zona monde oyo na ebité taka na futa mbongo na théâtre na lesa bana na mbonga théâtre na futa bana na tangisa bana na mbonga théâtre na lata na mbonga yebsanga donc ça mususu quoi théâtre TVT théâtre et internet donc on a ba relation au ba simba Mirma ba vie chinois rita kota motoka seruta bazawana pomba komo ba tika Mirma za bongo te ba John Kitata ba Max Kakesa ba ebele Raymond Munganga papa confort yebsanga. Merci beaucoup Mirma, merci vraiment. Mais ma po na nyo surtout to go zapina mama la mama bébé zalaka. Ce que c'est sûrement ba mauvais souvenir po ils ont raté. Po ils ont raté na mokilio to na banduki to apina bana nzambe niti biso to sambela na biso. Bonganya biso to sambela so te bika nzambe te belo mususu te. Ce que c'est sûrement ba mauvais souvenir ni okutana na art. Mauvais souvenir na okutana na art eza séparation. Donc ba séparation on a sana bandeko nanga. Voyager, bakufa. Voyager, bakufa te. Au moins, quand nous sommes ensemble comme ça, tous se séparés. Donc, on a un choc. Donc, mauvais souvenir, il y a un tous toujours ensemble. Parce que au Kabwana, au moins, on a un peu de Kabwana pour un yo peut-être au Kendo que le Bama Bemoko, donc au Baloli Makamdenge Zalaki. Donc, mauvais souvenir dans la pendise à la wana. Ce qu'on a eu kabatu baolo bamabe Mirma. Ça l'a bien. Ezongi langa sko, ezongi langa. Donc, naza mutu moko, naza social. Donc, comment bien on a kutu maman social yo yebi. Donc, siko. Au mona emsu batumo bo pesi ba on peut ba relation au mona ba relation na bazui ali babandi ko kwa bize na ba relation wana babandi ko baby ça ko ko moyom to pe ba relation tu anjo bandi ko ba ete Mirma ko du boya lo ba kino bo lo ba kino ko pa mutu wana ina Mirma kwa kangama nae o comprendre sko ba retour wana ere la Mirma sko non lo ba na vanda na ba tout le monde ce qu'on a comme nzambe to na ce qu'on au moins na linga na sala mokili na nga mais simba te parce que na za mutu na za cher mauvais souvenir na nga pene na linga séparation te na linga te mutu moko akei après comme lo ba mabe po na nga or nga na lo ba peut-être likamndenge zaleli mususu po nzambe na sala mokitoko beba na biso boye to bebani après so luki Mirma Mirma to bebani boye po anini boye na expliquer te ezaki besoin au moni batu mingi na okaki ngo lobby et pas tendresse babi Mirma ça la bien nga sepela na Mirma fi moko bien ma bien Mirma kaka ça trop colérique sko maman na bi
Siko era lobi na nga bongo maman Nathalie nabi oh siko na silikaka na pamba na sika na pamba te muta silikaka na beat donc osali mio mama be fa silika na muntu siko fa na zoba siko salinga banjo sikaka non muta silikaka na beat donc na ebite ena batu ebele omoni na monde na biso to sa tournage mo Isaac ya Patrick Ngambe parce que artiste msubaye bon biso lokwa toza chaîne YouTube to bita nto zo un peu ba élément ndenge ba divers ndé ba to tourne et na ba ka artiste na biso ka ba camarade na biso ka ba collègue na biso parce que banjo boy biso to kota te boni boy ko pesi biso nini parce que nesi bango ya simple kaka nesi bango na bi oh bolo ngamo na zawana za teke cameraman aki moko ya mirma moko zawana pena si bona bi oh mais o eza chaîne ndeko na binoti comme kobino bo sali chaîne bo asko na besoin ya visibilité mirma na sabino kande bo sabino atese to lingani te to kosanaka ozomona ezaka ba mauvais souvenir est-ce que nga na vanda notika no ba mais mutu na suseke bien pas na sali bon est-ce que ba regret wana ba mauvais souvenir na nga yo ye ba mbatu mo emsu na linga kama kasi mais ba décevra miama. En tout cas merci beaucoup papa Stone Ndombele yonde base yonde makambo yonde ba solution mima yo sala le théâtre soki lelo mwana na yo ayebisio mama msala yo salaka ngapina ngina bandu sala okuboya to okodima po wana ba souvenir abioza pena ba malamu siko okuboya to kondima to otika mwana ayaka amona kama makambo yo mona ngapenda na ebite kwa me nga mwana ngaso abia théâtre na lingate mima tayo moko mwana ngaso abia théâtre na lingate po msuso ko ozala mwasi mais soni azane mobali be na linga donc na mwana nga utokota na scène mo ya fatu kayembe to sala ene mwana nga kufaka na scène akotaka na mai ya nini caniveau to sala na bosani ku titre ya pièce sango ele kana SCP sa mwana na pesa mwana nga ezaka ku jour à rentrée scolaire mais na pesa akanga 2 jours ozomona donc ngamo natala na kati ya mwana na ya liboso te ya mibale natala na kati ya mwana nga na mibale na mona art na kati vous comprendre art na kati pe na ko encadrer donc moni na peso exemple na bi moni ngane na ndo sara na bali solo na mwana na pasalaka donc pe ayebisinga lobi na ko mema nga suna ba tournage te poani atunanga question na ngabite sisa na en classe ma po nini ya mwasi okuboya tandis que moza mama za déjà na kati makambo ya mobalo kondima pona ni pas moi mobalo za moi esprit par rapport à moi c'est ndenge normalement donc on l'a pendo komimba mon na place on moni métier na biso autopona ce n'est pas facile donc tokutana kana makambo moko et surtout biso basi bao ba travailler ke pa bana mibali ba président na biso ba yokela biso mawate na ebité so ezaka bleza yo to ezala nini sko il faut afula mwana na ewana il faut kaka nan mwana le kaparier to ka farana ya makambo epa na poto te da ko lobela o dernièrement. Donc souci na ngande za batu misu ba comment préférer atena ke na groupe à moi au moins po ke na groupe à moi si pebe moi on pas comment linga suka ba ningane bas allez-y bien siko to yeba te eza envoûtement des okota ba leader to eza nini ozomona siko so na moni yango bongo eswa kanga na mtema na nga eza na travailleur na nga moko na longola epo na makambo wana donc et ça qui abima na mwana ka bongo na buzo bakaka na bongo na buzo bakaka na bongo siko après mwana nga longwa nga na wa bize na mwana batu après mwana nga non bongo te si c'est comme ça yonde kende ozo comprendre taka na ndimi na perdre travailleur donc et ça la nga passo na mwana makama nga linga bongo te ngalinga bongo te pe na ba président nyonso o nga na tambola na ba groupe na bango ata moko te mbai na ata moko te pona lokwa na linga ngo te za msu par rapport à éducation nga ou soit par rapport ya
ndenge na nga soit comportement na nga na lingaka te po na baki na bango non na ko sa bonguti ou soit na sala ngo te amsu mirma eba ekoloba ezaka te po mirma za ki aza psychologue te sko amsu mwana nga azala esprit lokwa nga te po nga na ma esprit mibali nga pena esprit pena maka esprit nga pena so mako babandela mokili so babandela mokili mobali na yana nga mobali po pena na pena nga mana nga bakosa bato na facilité te. Merci beaucoup Mirma yonde bakabo Mimi Alemba Ange Gabriel yonde ba problème Mirma to kompeno ko ma biso na moi suka émission na biso ngo mais Mirma mais quand on connaît ce biso likambo oyo vraiment en tout cas ils ont dérangé parce qu'ils a ba vie à bateau pourquoi les lokum kama mama bala à faire li bala ya poto quoi Mirma ndingo za boye ana papa ya biso mo bazaka na poto lelo ya pesi pena mama mbongo pia bon Mirma ndenge za boye théâtre li souti Mirma est-ce que vous évitez que place na bo sala mabe vraiment poto moni lelo président Herman na sala musane tellement bien mon président mais a katiki biso donc et le mo déjà c'est longwe Muscador ye wana mère kozonga na ye mais Muscador ye wana peut tout mo libala kala mingi te tozo mona déjà et kendeli déjà ce que mère yebisa biso nana oh na lobi toi batuti parce que toi ba artiste to balate to bana biso kanga biso to bana biso mais et kendeli wana ndi donc c'est que na kin basi bazati c'est que na potorara non eza par rapport à musana biso to salaka kolinga mwasa kina koka akoka te donc quand on a festa bato bazala na ba mibali na kin to na basi na kin na festa ba on makase et puis musana biso na mona ngo musala moko na ebite quoi donc oza nyonso na téléphone mbala ngo ya olembo kutu po bando fina téléphone il faut sola na bato il faut ça d'abord il faut ça répondre bato nesi biso bato la chaîne boy so na koti lien il faut na partager ça parce que mbala ngo avant na zéro a étiquette tokoka biso mo pe tokoka te po ata na ebisi ozala yo moko nzima no pete obetanga opanza téléphone nanga parce que au moins muto aza musika a comprendre musala nanga to ando solo la neso na koti en ligne to solo na biso na calme po ba biso to tambola to fana suka na ndak téléphone ezaka na mega omoni même moi ça kin to mobile kin a kokane artiste te a koka biso te po biso to comme biso ba artiste to le bango to ba vente en ligne donc il faut tous aller en ligne tozala ka en ligne ce que surtout en ligne te yesko wano kaka muta kin awa oye obanjo swana nga ce ko na ka en ligne ce que o comprendre ngate yango monisika baninga bazuma bala na bango muninga bali sepela ba bala président Herman Kutabaki a oumela kuna Canada te aya zonga na ye mon président je te salue aya zonga na ye Muscador pe président na biso abali mikolo ye pe so voyager ando zonga ka tala mais ebele za race bakei to ko banu tanga pe sida banda kenda ayaka mukie te ayaka mukie ata mukie wana ka bo bénéficier bongo te moi ta mo wana moni mabe obino ba congolais bozala tala kende na ba entreprise okuta ba vie wana ba til lelo carrière na bango stila kate ba linga ba kende te ba kangi kaka be espace po bana bakota omona ba tuba okota na misala te donc ba recruter ka soute na ba entreprise pour nini ba vie wana ba vanda na til lelo bazala comme maman père pendant ya 100 ans si le travailler ka mais na ba mboka mso c'est impossible pour na nini yango pe biso na art olinga to saka ba vie wana bana ba mama wana bunyibo kanga bango baketete botikaka espace donc nde baloba ba opusani muninga vani to kominare o kapela ba msu bakiti o kikuti ba msu bongoti donc botika ba Herman ba kende po bana Herman na ba acteur ne na sima na msu pe ba jouera bien ba ya pe na place wana ba kalema pe bazali ba ya pe na place wana pourquoi pas bunyibo kanga ka Herman a comme aza déjà adulte il faut bala. Donc voilà. Merci beaucoup Mirma. Merci beaucoup Mirma. Ba se pelana mama bala na bandi ko balandi. Libala na ngoma bete mutufa bala. Donc ngapine na boso libale donc en tout cas. Monganya. Liba so ye na ngo to tika ka kitso te to zaka mais no ko kando tika kitso te. Merci ku ngilo mo be suka. Poto ko mo ko ma biso na suka minka bongo yo ndi makambo en tout cas. Mirma. Lelo
ba fille ya théâtre akomi ko boma mabale belé na poto wana siko tongi to loba tongi to tuna izakaka toyeki ko sala musala to toyeki poto boma mabala batu ba mama bala ndeni ba o bakenda poto ba bakenda poto te surtout mingi o baza anakin ndeti mir mabo exemple mobali moko boy na poto alingaka na yo mais ye wana kokite o mususu wana susu alingi o susu olingi wana mususu siko o wana zokende olingi ta mususu misatu baba marié moko mta célibataire siko ki otse désordre na couple bato olo ba net ba artiste ba ça ba désordre ba foyer ya bato toyelaki musala to toyelaki bolingo mama makambo tu nanga pele est-ce que ezalaka tela omoni biso nde toabe toya ba artiste toyosala musala na biso ya art mais na musala na biso ya art epekisinga te ke nazwa mbongo wana epekisinga te ke nazwa vie wana epekisinga te ke nazwa mobali wana siko so à travers musala na nga na osala na kutena mobali na boya mpo naza actrice okozwa na yo oyo azala ya yo moko me ya kokota na foyer ya bato moko boye nde toolobela nangi naloba boye siko nga nalingi mobali mo boye ya poto siko ayebisi nga te ke aza marié siko na oyeba na nzambe oyokoyebisa teni mabe me oyebisi ko ke aza marié me komobenge ba moko boye bon neti bato oyo bayebaka ke mobali wana aza marié abandi kodéranger foyer na ye nde mabe mais bato oyo bayebaka te wana nga napesa faute ya mibali mobali mosusu akrakani eka moto obika akosini mpe ke ongana na baproblème na mwasi na ngai ya divorce tozala lisu ensemble te boye patati patata yo mpe oyoka bongo osacroche sikoyo banzoso oma mpe basarrange na bango sikoyo yo osikali isole ozomona eza badéception eza ebele ezala na part na bango ezala na part na biso mais baoyo sikoyo oyo bayebaka ke moto wana mpenza aza marie bamosusu mpe bazalaka yebi mpe mwasi na ye ayebi mpe mwasi ne me aodérange wana mpena nde mabe makasi wana mpena mabe makasi wana ata bandeko na biso kuna basi basiliki tosengaka pardon mais bacomprena biso mpe parce que biso mpe toluka mabala biso mpe toabasi toala mposa tobala un jour ozomona bango mpe nde baza bongo bayaka kobala bandeko na biso mibali bongo te siko bayaka kobala bandeko na biso mibali wana bayaka kobala bandeko na biso mibali wana bamonaka mpe bandeko na bango basi oyo bazalaka te bamonaka bango siko bamona bino siko bayaka kozwa bango biso tokazuwa te tobetaka kaka maboko siko bino mpe babetela biso maboko mpo ekenda de pair. Donc, on conseille à Koulou Baka. En tout cas, merci beaucoup, Mère Mandingo, respecter l'invitation. En tout cas, merci à trop, Mambo, Lubeza, Natala Rayongolo. En tout cas, la fin d'Angolo. Non, Kokate, Dimitu Bonganya. Mais je suis vraiment dans cette émission, merci vraiment trop. Mais moi, na kolo site na biso mimi ya lemba yebi na yo poza na chaîne na yo mirma to yebi mais moi liloba kaka na mimi ya lemba za la Canada donc moi liloba kaka mimi ya lemba asala pe na lemba na Canada lemba asala mwana changu quoi asala mwana changu na émission s'il te plaît mimi ya lemba mwana Canada na loba boy na lingi yo mingi ya trop donc talaka yo ozoli biso mwana biso komi chroniqueuse et en plus ozali sundo ya camarade na biso Mimi Kabongo Mimi lisusu Kayembe Mimi Kayembe yebisa biso tolingo tendeni tolingi yo mingi ya dega donc eza chaîne na biso peka to bandoleka s'il faut quoi ajouter quelque chose to bando bakisa quoi donc merci beaucoup na sepeli otendeza comme passer mon numéro de téléphone ouais na sepeli na ndenge bolandinga pour tout ça l'émission na bino numéro à contact na biso ezali 00243 90 77 41 584 00243 90 77 41 584 bambote nanga na obandaka nanga na Banque Mondiale, le vrai exemple à suivre voilà mon manager privé, mon
motema ya vrai chéri maman na Paris Love baloba biso to comprendre bino te mirma donc azana mwasi na azaka marié Raymond Munganga papa confort bambote ya wana za mon manager spécial mbote na Anuari Tegemena Juvenchito ya na bosani ote dira makaya mbote na ngana John Kitata Dali Mbongo na Chine apesi yo mbote na ngibino ya to vrai chinois vrai chinois motoki ya Seruta na apesi yo mbote Rita Kota donc boumela quoi. Merci beaucoup Mirma kanenge zalara so likambo lo beza to lo bara so likambo lo beza te to lo bara te Mimi Alemba Ange Gabriel, la patrona, il a bien commencé à s'engager soumou. En tout cas, vous s'abonnez massivement à notre chaîne Carrefour des Stars. Surtout tel bon assistant, vous avez un grand réalisateur. En tout cas, vous avez un réalisateur privé. Donc, vous avez un plateau dans tombé Dimitri Bongania Ballon d'Or yondo za motema mon papa Aston Dombele taka le barayo de base en tout cas yonde base alors li mazeko allemand noir en tout cas yondi mon boss privé na lembi western ya tayo moko likamukeka western en tout cas yo moko alors li mazeko allemand noir Mirma en tout cas bongo na biso e katoza kebele ti bayane pe bazali yoka en tout cas peto yoka ça biso bien kwa koleka na western yango ndenzela na biso kwa Christian Moulenda le Terminator pompon de Sanders na baxi bino jouer qui vous là. En tout cas merci beaucoup, merci même à tout comme la biso na souka to côté manabiso, merci beaucoup en tout cas mon coach Ben yondo zara ya mutema yonde pena makamu mimika bongo en tout cas yaya oyo la linga ke tellement trop madera jangayo ya ndera liboma apesi yo mbonga libanga to ni po la linga ke kabime en tout cas modero totokani yonde papa yonde atuka molakisi yono lakisa nzela toto bamoni grâce pombo boye balobi kie grâce pombo pata utani likolo tamimaka na ndako na bango ya po modero totokani alakisi eka bulo ndenge ezalaka en tout cas merci beaucoup ba gros bisous Mouah.